naza makambo ebele oyo ifo naloba na mboka oyo lokola nzambe apesi nga nopema koloba ifo naloba yango na kobanga na ngai eloko te ntango émission ekoti le premier bato bakomea kose communiquer na ngai na bandaki koboya na ngai kopesa ngo badetail ya makambo nyonso oyo mais j'avais un message oyo namonaki na nuit ya le 31 wana bon nga na koyeba te soki eza euteli wapi nga asamdelaka nayebi nango eloko te oyo nayebi kaka na malade papa dona omoni base nazolinga na expliquer eloko moko ake na malade omoni base tokoloba boye koyebana nyonso ezali na réputation moko te okoyebana mais oyebani na réputation nini sida pe yebani malgré corona esali succès koleka sida mais sida aza na réputation mabe oyebi sida ba après-midi nango ya le premier oyo émission ekotaki papa libunga nosanga pasi bao nyonso basepelaki na émission nasalaki na osengaka ke bosambela mpo na nga d'abord mingi eloko ya liboso oyo esalaka motu c'est la prière naza na makambo ebele oyo ifo naloba na mboka oyo lokola nzambe apesi nga nopema koloba ifo naloba yango na kobanga na ngai eloko te pasi na motema moto tozalaki na ye atiki biso azonge pa tata yamba molimo na ye kobosana te misala na ye asalaki na se ya mokili oyo yango ezali nzela ya mana ngai fongola matoi oyo kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esalaki 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke pwete mwete balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Merci beaucoup, Bandegona sur la Balandi, au Bozola Nabissou, partout dans le monde entier. Je sais que vous êtes vraiment nombreux en train de nous suivre. Et j'ai toujours l'honneur de savoir que non, vous nous donnez toujours votre confiance et nous sommes là toujours pour vous servir. Raison pour laquelle, les alambou, les alamou, ils tout le monde a rayangoté. Tout ça, la raille fort, il y a copié sa bonne information, il y a informé Bino, il y a quitté sur terrain. Donc, tout ça, bon, on a commis à Kalamou. Tout ça, bon, on a commis à Kalamou. Couleur, bah, c'est les hauts avenues, bah, bien avenues. Avenue Djabiri. Donc, tout ça, on a commis à Kalamou, avenue Djabiri. Tout ça, derrière moi, vous êtes en train de voir cet hôpital, au Baobingango, hôpital Djabiri. Hôpital Djabiri, en tout cas, dans la qui n'a bien. Kola mukane na ola mukana nouvelle moko esalinga pena pasi na motema bandeko pendant que batunyo so ba congolais tozo kufa par-ci par-là na profiter pour présenter ba sincères condoléances na famille ya Loris la congolaise Mobimba famille artistique famille biologique batunyo so baza partout ba ki Loris la congolaise un ne plus
yango nde tozosenga na bino ete le risque la congolais aza su te bacondoléance na bango babengi nga bayebisi nga ke non dona il y a l'un de tes invités aza gravement malade dans l'hôpital. Je demande c'est qui? Est-ce que réellement ce qui m'ont lobby vérité on il faut qu'on ait un problème réellement ce qui m'ont lobby à faire comprendre à Badou, ce qui m'ont à éveiller conscience à Badou, fait qu'on ait un problème. Pendant que je suis en train de vous dire, pendant que je suis en train de présenter cette émission, et à l'intérieur, il y a mon dernier invité que moi j'ai reçu dans mon émission, qui répond au nom de Randekita. La personne, il évolue avec l'artiste Pouloulou. Et je vais vous présenter, vous proposer une image dans laquelle l'artiste lui-même avant de partir, Azolo ban artiste que Azolo ban Randekita que vraiment ceux qui Pouloulou je m'excuse, ceux qui pour la zate, azana confiance au katiki groupe na maboko ya mutu moko boye. Et boyoka mutango pour la loba qui est à la mutunini. Merci beaucoup à Jordan Panzou, Azali Bongo réalisateur expérimenté à Roulax Sabino. Je vous demande, toko tanakati ya hôpital ya Djabiré, Tom Kempe Koyeba, est-ce qu'à créer buzz? Parce que tout est possible, mais moi je ne suis pas là pour faire de buzz inutile. Est-ce qu'à créer buzz? La personne de Randekita, est-ce qu'à créer buzz? Est-ce que réellement, Aza malade? Est-ce que c'est un coronavirus? Est-ce qu'il est toujours vivant? Est-ce qu'à Koufi? N'a habité. Mais aimons-nous vivants? Tout ça là est fort. Il y a qu'on supporte la vérité. Au bande de Gobalo Barnabiso. Oui, mon toi, puis ça va conseiller c'est la Lingarayo. Oh, le baron vérité, c'est la pour ça venir en ayo. Vérité, ils en ont l'icacité. Et toko to me campé au côté en akata ensemble. On a bien Paul Ventour et Dada Maingidi. Toko to en akata tout à l'heure. Réellement Randekita. Basele, n'a habité yoko za liboso na ngana landayo. Voilà. Nous avons un hôpital à Djabiré. Vous êtes en train de voir, c'est vraiment l'hôpital. Vous avez avenue Djabiré, hôpital référence Djabiré. De ce côté, tout là, hôpital Randekita. Réellement. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'1 mètre au moins. Esengi na biso nyonso kosokola 2 fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Epekisami na mutu nyonso na kosimba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Esengi na biso lisusu ete kolata bagam. Ceux qui ont ba septembre oyo bazali kolobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene na hôpital po ezali pembeni na bino. Pona pour éviter makambo nyonso wana salela Tomi batela coronavirus eza koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Ngai ndeko na bino na ndimi ko salela mibeko. Na ndimi kotosa mibeko. Bon, juste eza malade. Yayi, je l'ai chassé à Banina, au peut s'en avoir ordonnance. Eza juste malade. Bon, en fait, avant la émission, Nazaki déjà malade. Nazaki malade. Moi, Bami, le banda ça quoi déranger ngai. Mais chose grave, il y a un jour parce que tout ça est une émission, Ezaki. Les 31. Les 31. Voilà. Mais les 31, on a un traitement dans l'hôpital déjà. On a un traitement normal dans CDCP. Après traitement, il y a eu une émission. Il 3 jours après que aussi ça a aussi ça bakir na yo. Aussi ça bakir na ngai. Ouais, on a dit ça là. Quand tu ça yaka nango papa, yaka nango. OK, merci beaucoup. Ah. Voilà. Les ans après wana na bike na ngai déjà
na comme bien tant au benga moni na yaki émission na salle émission. Vous avez un courage, j'étais en bonne santé, j'ai ce problème que. Mais chose grave, na tant aussi sur tourner émission le 31 pour nga zo comme na tourner émission ko ta jour nini. Ba ko répondre nga lobi nango. Voilà. Na butu nango na lalaki na monema makoma mingi. Je voulais pas dire ça na bateau. Pe na bateau to dans son parce que tant que monsieur Koti le premier voilà bateau ba comment ko se communiquer na ngai. Na bana ko boya na nga ko pesa ba détail makamno mais j'avais un message pour na monaki na nuit ya les 31 wana. Dans la nuit auto sala ki émission wana. Na nuit na monaki message mo boye. Voilà. Eza bon question na ko loba ndoto na lotaki. Oui, en tout cas neza pona bien na yo et pona ko sunga bato ba Holanda biso et ko zala bien to mekapi na ko sola pe na cœur ouvert. Loba yango. Moko to zonga na butu na lali na loti. Na loti papa na biso akufi. Papa biso to obela. Na loti papa biso akufi. Mais namoni papa na biso batie na lindenge balelaka nini mais azali sans cercueil. Voilà. Azali sans cercueil. Bato bavandaki pembeni na cercueil. Bankusu bazo ko matela bango. Bako matela bato wana. Bato wana bavanda pembeni na cercueil. Moni kande balelaka dembe bavandi pembeni bankusu ba matela bango na nzoto. Voilà. Oh, basaliseli ba groupe. Maintenant na ye namoni bankusu ba matela bango. Siko j'avais peur ya koya parce que n'a qu'on s'est retrouvé maman na biso apesenga déjà ba mbongo nyonso ya babusek papa na biso ke ngana organiser ngo parce que ngana zaka mwa liboso apesenga ba mbongo nyonso siko n'a qu'on s'est retrouvé ndina kenda ke mission na yo voilà na bosani ke falaki na s'occuper na ya matanga papa na biso na bosana ke tango sko na ye na obango kota na lupango sko na zo kengela na moni ko olena mona na cercle na moni ngo ya pamba muto alalika pamba bongo siko na zuluka mama biso na tuna oh maman na mona mama so na tuni oh mais et bien maman c'est bimi déjà maman so désolé ata langa yesinga ebima ki déjà siko no ebimi ndini na pesi mbongo tout ça ah erreur ni na saki na kendeke mission erreur ni na saki siko koto yota makamnenge baby ah Nathalie na moni bankusu nesi mama biso me bato bavandi pembeni ya corps omonti bankusu bamateli bango balonga basala mwa distance po bankusu bautaka na mbeto wana nini te bakangama na bango mbala moko bato wana bandi kopusana na sutuka boye ya ndoto sutuki na pongeza ndoto wana les 31 à bout. Voilà. Parce que yo côté émission retard par rapport au jour de tourner na jour côté. Les temps que côté c'est le premier. Côté le premier. Voilà. Après on peut ba bando benga na ba on appelle tondo sola tout ça émission les kitoko tout ça. Et comme ba après-midi na ngwa le premier émission kotaki. Papa libumba no sanga passe. Libumba no sanga passe. Ngabino libumba no sanga passe na otida ko traitement déjà abengi mwana zana yayi sinon toke otika nga na hôpital donc alibumu pasi na ke na hôpital libumu kala na négligé na nga libumu pasi bon nakomi kuna nayebisinga ke non faut basolo ba examen ngabino na uti déjà ozaba bi non avant tout il faut examen bandela so ba examen toi bandela pona koyeba qu'est-ce qui se passe ndé na sali examen soko otala awa examen on a sala en hôpital musu toi na Jabir hein voilà l'hôpital à Jabir mais oyo eza na matonge na ni na avenue Doruma oza na matonge na avenue Doruma yango voilà OK cameraman na kozwango voilà Doruma kombo na nga yango yo luzolo lwa nzambi jusqu'à examen bimi yango balobi na ngai bazwinga bami bebele oh mona ngo aussi comment bakozonga su bami bakozonga mi te alors lokola examen liboso na saki yango na Jabir
il faut nazonga na Jabir na kene usa susu ba examen esika o bazo baotanga ba metro o na ko zonga na Jabir tant nazonga na Jabir na sali sous ba examen mususu na Jabir lisusu Jabir tant na sali ba examen apesi nga résultat oyo voilà alobi nanga ke nazana nga na ba mibité nazande na ba levure voilà levure Olandi le résultat oza les deux yango les deux voilà on les a qui les premiers lobi nango les deux ndena ko sala examen et ko mako voilà alors bango ba ko zo papier oyo ba barré ba résultat ba bi yango ba barré ba bisa faux résultat yango voilà ndé yeba ke to bi maté voilà et arrive na difficile na c'est tant ozo bima a omoni mama abiso azokende sikoyo ndeko nanga kande kita na moni na bipete so ngo fungo sa pharmacie ninga tuna mamu tuna boye singa tango ba benginga na benga kiyo libuso parce que na bipete soki na téléphone ayo koma komoni na bengi yo na bengi deux fois mutayambite troisième fois ba isana que non azan hôpital bazo perfuser moi loba ezati oui. Et ça, moi, cher des poules, dans le sens que nous tout qui naïe, a vraiment bonne santé, tout est normal. Parce qu'on nini, oyo, ça là qui que peut-être malamoro se retrouver à l'hôpital. Et on faut se retrouver dans l'hôpital déjà que tant on libu moi ne faut libu mozo soanga na niveau moko ko pointe peso leka. Voilà. Ako na banga ki na bio corona te na zu corona te nzambe na ngana kota quarantaine comme ni quand ba ko sala examen wana nde ba ko trouver ba mib nde esprit kitima moke nde tant on a ko mona ngo suspect na sala lijon na ndoto na lota ki wana tant on a ko mona papa yango ba papier na l'action des hôpitaux les premiers na les des examens ils ont pris ça ba résultats différents. C'est anormal. Voilà. Si quoi on a le biboy. Est-ce que quelque chose va à la biso va appeler maïle. Habité. Tout le baquet peut-être mission tout ça là qui y a un témi babiloko memilio babiloko oyo kota hôpital to ndenge ni rende kita. Pona peut-être ba attaque ba menace ko bangi ça to ndenge ni. Bon pour la vérité. Bon ngana foye batie soki eza euteli wapi. Na semble là ça. Nayebi nange lote o na eduka na malade yo muto bengo bio ya ngana soki yo ezali prévu to soki na komi non mais ngana bulango croire que ndeza ka ba sala ka ba buzz tellement monde fait l'émission et tala ma case est-ce qu'on peut créer buzz c'est pour que na ba la no ma case ndo créer buzz papa dona omoni buzz nazolinga na expliquer lo mo kwa ke na malade omoni buzz tokolo baboye koyebana nyonso ezali na réputation mon côté koko oyebana mais oyebani na réputation nini sida pe yebani malgré corona sali succès koleka sida mais sida za na réputation mabe oyebi sida donc sida lokola déjà na transmission nango ezaka na partie mo sexuellement transmissible donc soka obika sida atozwaka ngo na gilette atozwaka ngo na tonga bato mo asalaki kobo kaka donc sida soka ba akufina sida ba mo osalaki kobo voilà mingi bato donc sida za na réputation mais corona quand même so bien akufina corona bato tout mawa c'est que apesa ki mbote na mutu mo utaki poto soit bayambaki na mutu moko bo soit ataki poto soit moni corona esali succès makasi impact ya makasi mais eza na réputation ya bien sida eza na succès petit lelo na mesilate mais eza na réputation moko ya mabe parce que sexuel eza na kati kaka wana donc ngana koluwa osala buzz na yebite pona yo kanisi émission oyo ekoza na succès koleka émission o ngana pesi matière ngana obela na ngayo ndumuto ye ngana na benga ki opete to sala bon koloba vérité nga lingande pete to sala ngo mais lokola yo lingi osala émission mais parce que heure yo lobi na ngandengo wana et puis si moi kobanga pourquoi puis si moi kobanga ngana on s'appelle comment les gens baza kolobananga concernant makambo oyo lobby et na kosenga avec la permission et la réalisation nanga merci beaucoup na couleur basé le quai derrière la caméra merci à Jordan Panzi qui est en train de réaliser cette émission je vous demande de proposer à nous et à tous qui sont en train de nous suivre l'élément des Rondekita et Pouloulou et puis nous allons nous retrouver tout juste après. Non, groupe Evandi pena kitoko. C'est-à-dire que
ndeti na auto déplacé wana temps na ye na ekuti pe na groupe en grande forme et nazana bateau c'est-à-dire oh na bike ba responsable tant na tiki groupe et pas na ye ndeti ba chef randekita yo mono ozana c'est-à-dire na bike tant na tiki groupe et pas na yo sur ezali donc sur ezali ya rosamba ou tezati ya rotata banezati na banga souté ouais l'émission sont les kaka quand on a la petite on peut filmer sur yebi natanga comment même si na éviter ya ça parmi bateau yo na tsaka bango na ba témoin oyo ba yebi via pour bien obi ke chiko pour la comment bata moko boye temps qui baisse grandi qui t'a qui grand frère oyo parmi bateau na chiko pour la c'est mon cher pour la nati malgré vie il y a six choses avec dans les réalisations c'était tellement tout qui est Bon, star. Maël. Toi qui m'as battu la polémique. Maël. Polémique témoin sikoyo relation ni nango ozaka nango entre ba comédien mususu parce que il faut to lobela nango na monde na bino il y a beaucoup de jalousie bato mususu balingaka te baninga bakende liboso producteur akoya to moto akoya na besoin pululu momo na moto abina na numéro na ete mosi longtemps azaka na numéro na yo alors babiloko wana ntango esalama réaction ezalaka nini vis-à-vis ya maka parce que tolobi awa moto ya nzambe bakanga yango te so moto aluka pululu atoki ebimisele motu moko asala lokwa pululu aza pululu te pululu azaka moko il faut l'accès pululu amona pululu donc réaction ekozala nini mpona bato ya ndenge wana oui nga nakutana mabongo trop nakutani donc yango nalobake na globaliser makambo nyonso oyo esalaki mwa shit na ngai avant là maintenant eza mwa pasi parce que nga nakutani na makambo wana omonaka producteur aye boye aobenga misusu na besoin pululu moto akopesa te vraiment akouta nde tolobi président Gilles Kizaza akouta nord aye boye na besoin pululu nango aobenga comédien mosusu numéro ezalaka te mais bon c'est la vie ezalaka te mutu nyonso alinga mutu nyonso donc c'est comme ça mais totiri kaka leçon et pourtant tolobaka na bino tant tolobaka yango boye c'est parce que bino bato bootala biso na batélévision bocomprendre ke baréalité ezalaka oyoyaki boye mutu oza besoin omona artiste moko boye mais artiste kaka songolo apimeli yo numéro to nini en tout cas relation eza nango bien na baartiste nyonso relation eza bien avant en tout cas nazala mpenza mécontent par rapport ya makambo ekomelaki nga baréaction ezalaki ya mabe mais lelo oyo ntango nzambe asalinga grâce mamutu efongwama je ezonga nango normal ndenge malgré ezongi nanu te ndenge ezalaki mais peu à peu ndenge ekomozonga en tout cas sans problème na motu tu donc sadi bato nyonso oyo nga nabeba naye na bango en tout cas bolimbisa maboko pembe moko mona donc ça dit na bato tozalaki bien te donc bino tout nazana bino bena donc kitoko tous les artistes et comédiens nga moko ya bino eyo donc votre artiste que ça soit massa yango bana ba mikili
tu vas ça va pardon. Ça va matika nga le gana ba kate ba komisa. Lulu pardon. Ah ça. Par rapport à l'élément total wana. Batu belé ba comprendre déjà makambo yo lobaki que ça nango ba aventure te za buso baté. Mais ngai bangi singa okota no hôpital parce que ba pelle nga ndeko zo. Appel ya bien na ba minance. Je sais pas. Ba pelle yo so so wana. Ezali ko bangi sa yo, ezali ko tinda yo peut-être o le kai sous te pona ko la vérité ou bien ndenge. Bon, moi je ne sais pas. C'est que je demanderai na bande ko nanga nyonso bazali banda mboka ba nyonso ba sipere na émission na salaki na osengaka ke bosambela pona nga d'abord mingi loko liboso o esalaka mutu c'est la prière. La prière c'est eza fondation. Eza clé à tout. Voilà. Parce que Bible dit on nzamba sa simbi na maboko mutako botola zate. Que ça soit ba tribu o ezaka ba tribu so ba nga ba soit ba botolelo parce que mboka na biso batu baloba so vérité te so vérité ba kangisho munoko. So bi vérité kanga munoko natali ba commentaire ya bato ba commentaire qui na serve mission to lobaki ba finga te mais ba finga na bango kaka omoni bato musu ba ko supporter vérité te mais ba loba eloko moko ya bato maile baba vérité et ya kan escalier et le côté ya kana ascenseur vérité ya kan escalier mais na suka komaka mutu musu za le côté za na ascenseur courant ko kende pe kanga mikuna mais vérité mutokange azate akomatati akoma na suka ngana kolobaki ko bangisa nga to pe ko menacer nga pona vérité na lobaki nakoki ko sala ngote nakoki ko sala ngote si nakoki ko sala ngote parce que na éviter voilà to rende kita c'est ça bato likamo bolobaki na émission na nga dernière c'est très très important. Le but que dans le monde où il y a théâtre, où il y a un monde moko ya mabe monde ya banchor. Ce qu'on est au tozaboy, bato bota la biso, ba pesa auteur, to ba pesa raison. Bon, n'habite ba pesa na tort, ba pesa raison par rapport au monde. Bon. Nga no bela, maladie na ngai na lobi après traitement au lonzo au. Basala na signe que ma yango sila après sala mama signe que no ma yango sila après traitement oyo voilà parce que na ba élément déjà na bande kolanda pasteur na Soni Kafuta alobaki boye soki omoni olambi fufu wana etebi voilà il faut luka oyeba tina nini etebi soit mai etokaki te ou soit fufongo ezaki ya diata ou soit mutalambi ayebi kolamba te tu vois faut que le koyeba cause mais pour l'instant il ozala mwamba opona mais na monde ya babiloko eza suspect par rapport à message na zwaki par rapport à ba examen ba preuve yango yo o na nango ya ba examen à des hôpitaux différents nde na moni suspect mais na ozala si sa traitement oyo soki esili nde na oyeba ke qu'est-ce qui se passe monde na biso je vous ai dit la vérité que eza monde moko mabe o nga na lobi tout o emsu batu musuba nga koloba ngote eza monde na ba hypocrisie hein mutu mususu azo ba image oti ya pololo ko kite ndenga lobi ezaki batu musuba producteur bazo lukaye mais batu musuba ba ke bana ni mona ete nzoka nde baso la kana ni mona edo ezanga te muna lobi wana siko o pololo lobi voilà bondi mata o ya lobi po o nga na loba emsu bondi mite mais ye pa lobi yango abike azaki na ba problème ndenge wana donc voilà ko pendant que ça alors ça fait na ba ndeko na yo mususu peut-être ya musala moko peut-être ya libana mboka pe ya kati ba kulu na baleki yo pe ba obenga yo bayaka te babenga te baozela na kufa soki na kufi kaka ba ba robenga président Masumu voilà président Masumu rande akufi hôpital au mona bobo kelango mabatu baza tili kola batolo Holandi biso ba africain passe na biso ezali toi différent na mundele voilà mundela yaka na tango mutaza na besoin yango babi to linga nzambe pona ni babi il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse nzamba yaka tango biso za na passe mais batu musu ba yaka tango passe ne ceci na bayi ndongo mona babenga na ba pompier ndako ezo zika eziki ba TV ziki ba mbongo zibilo nyonso eziki na après tant etikaka moi libaya moi mukezo zika wa baye batu babaye babi oh voilà ça va boisa ni na banda kala ba biloko ezaki ya boko préserver ngo ndenge ba congolais bazali
nde na osabe ba mo no ba aventure na mona liwa dadi tango dadi akufi bato musu babiki non so esenga mbongo benga ba pesa mbongo ba évacuer dadi akezo ba soin écran mais depuis combien de temps dadi azaki no hôpital lukuta bande ko nga lukuta na luka beste na sa succès te na luka lo te na za réellement malade na hôpital o nazali na kutana bato o na yebi soki bosali ben ma ici parce que bakisa faut pas longola. Faut pas longola. Ok. So basali ba investigation tolobi komba jabir les hôpital munene hôpital les hôpital munene. Donc en dehors il y a traitement oyozoki la fois dernière. Donc oyo c'est ça bakisi oyozo zwa lisusu. Papa, yango ça bakisi. Oyozo zwa lisusu. Donc en dehors ça bakisi yango eza plein ça bakisi yango yo. Ça bakisi yo ngana zozo. Papa. Oh, non, c'est ça. Bato bakena obande suko soma susu bakisi mususu lisusu. Ntasombe ninga mama na biso. Nga mbongo je sais pas que mbongo nazali na ona sonsombe bakisi c'est la vie. Oyo mama na biso moto omoni auto bimana ye mto to sombela nga ni mutati ni président masumu na na ate ni sana ni masamba. Ni Chaka Congo. Jipe masamba tokanisa. Ni ana Los Angeles. Chaka Congo. Artiste à danger yeyo ça danger yango artiste à danger comme on Chaka Congo tokanisa masamba ba na bango te bazo soki na kufinde bakoya batali boso mbala moko omo lo bandeni ba kunda ngai fo ba kunda na martyr ou bien na balilanga na nécropole balilanga na honneur eza mabe totika biloko eza mabe. Rande s'il te plaît, je demanderai à toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes sur votre chaîne YouTube que vous aimez beaucoup. Je sais que dans cette émission, ils en ont battu koki kotala ya moti sukate parce que yoki pasi ya kotala comment mutalobi vérité mais comme il y a problème. Rende kita yeyo. Son numéro de téléphone yango les a affiché. Numéro de téléphone à rende kita yango les a affiché. S'il vous plaît Vandeko, aimons-nous vivants. Pendant que la personne est encore vivante. Tolobi te que tu accuses na biso mutute pendant que nous sommes venus ici totangi kombo ya mutute que mutu wanande mutu amemi rande kita po que non akota hôpital mutu ande ko agresser ye mutu ande ko lote ba loto mabe non. Nous on a accusé aucune personne, on a cité les noms d'aucune personne, seulement les noms il y a artiste oya kufa pululu. Donc sengi na bato ya bonne volonté. Nous connaissons tous que non les temps est difficile. Tant où tout ça est vraiment difficile. Faisons de nos mieux, de façon que non, mutu oyo azwa ba traitement de baletisuka. Ba kisonga na moni awa, c'est vraiment ebélé. Et il paraîtrait que non, ordonnance ezali moulayi pesa ebélé. Je vous demanderai na batu ya bonne volonté, na batu oyo bo kommentaki na ndenge ya mabe pona artiste na biso rende kita, pona analyser na biso rende kita. Pour la tête bien faite, n'a biso rende kita. Comprenez maintenant que non, l'air grave, comme disent les Français, l'air grave est mon vivant. Tout sungana rende kita zali, son numéro de téléphone est là. Paul Ventour et de Bundes. Moutoumoko bien. Dada Maingi du Tour d'Europe. Excusez. Voilà. La fois Baxasso Moussoussou. Dada Maingi du Tour d'Europe. Moutoumoko bien. Merci beaucoup. Nabatou Bozolanda Bicho. Rende kita nakati hôpital toza na posa ya batute baya rende kita non bon bosa de façon que non mutu abima hôpital oza place bafana mingi parce que za place à dépense ya makambe belé koya même mutu pe na ba makambo peut-être toko sepela na côté. Voilà, je vite comprendre que non le message est passé. Batu ya mayele ba comprendre bata bonne volonté. Merci beaucoup pour la geste pour ça là, puis la geste pour ça là déjà. Infiniment merci et je vous demanderai de vous abonner massivement. Rende kita. Dans tout ce que nous venons de parler, na nyoso auto tchema ba point sur le zi. Na yaki juste ka na yeba kaka. Est-ce que rende kita créer buzz? Est-ce que rende kita kutana kina moto ya poto ozui coronavirus? Eza ndenge nini? Bon, et là on a le babo et puis on a bandé quoi là on a tâché sous traitement. Docteur, est-ce que quand nous autres traités oh, comme nous que nous dans les bons hein, on a le traitement ils a bien, donc on va respecter qui hein. Oui. Il est vraiment malade. OK. Merci beaucoup. Ngana le babo oyebi
Idira Gandhi alobaki mokili ezali na bile po ya banso mais ezali mingi te mpona kokokisa lokoso ya bato nyonso. Toyokaka ke moto alobaki ke la terre tourne autour du soleil babomaka ye bamonaka ko aza fou aza moi ezouta na est ezokende mpenza ezokende miyaki elobaki la terre tourne mais mokolo badécouvraka ke mokili ebalukaka d'une manière parallèle balukaki ye. C'est-à-dire bato oyo ya malamu toluka te toperdre bango toluka nde tozala na bango parce que nzambe ye moko azali sentinelle ya mokili oyo po soki ezalaki nzambe banda okontrole mokili oyo te mbe tonga tosila. Nazotala na baimage na YouTube bisi moko euti na aéroport kuna biso tant toujours nouvelle nango tokanisa ko nde baba ba chinois mais moi j'ai des photos bamindele moko boye photo ya mwana ba mwana ba mindele moko boye na transport ba pandi ko tuna transport ngo na ninga liboso pe parapluie ali liboso babambi on mapanga bapandi yango o bato ba ye na corona ata boye nango ata boziku tutonga nango botubi mutu na makila awe kozwa ete mutu azo protéger biso ya nzambe ngai natieliki nanga pa mutu te natieliki nanga pa nzambe mutu abatela soko lingo bomanga boma Yesu apo bomi nzambe atoke nanga wapi atosali nyonso kafwako nakufa nanga te vérité ope to bandi koloba to koloba ngo parce qu'il faut vérité za l'annoncer obi Jésus tango ayaki koloba vérité pe ba menace Jésus azwaki suka oyi makamu Jésus amonaki Jésus ake kilt na église ake kuta batu ba oteka abengani batu tu na temple na poko wana ba famille boni baliaki te voilà siko ese bako linga Jésus yango mukolo ba otuna na Jésus na Barabas boponi nani batu ba raisonner ba nzalo balala kati poni maman Barabas ayiba ne côté ya lemba kuna voilà côté kuta koma na yo ye na église sike sang biso nyonso osali ba désordre na yo ba bare mais tangu babaraki ye tolelaki ti lelo azonga donc azonga ti mokoyi moko babaki akozongela donc est-ce que après malade na yo parce que nzama kosonga yo obiki pe kobika déjà est-ce que après maladie na okozwa so courage ya koya liboso ya télévision pe ko répondre pe na ba mituna oyo batu bando yebisa o bando tuna yo okozwa so courage wana to bangi na déjà ofandi na parce que bataki bandi ndeko na ngai naza na makambo ebele oyo ifo naloba na mboka oyo lokola nzambe apesi ngai nano pema koloba ifo naloba yango nakobanga na ngai eloko te olandi nakobanga eloko te nango tozala na colonel Carl Lewis parce que ngamu na filmaka babiloko ya Victoria aho tozala aho totala ngai Carl Lewis Kinzomba colonel ya district ya Funa abi na ngai randeki te eza biloko ya mike parce que ngamu na tikala cameraman ya Victoria ngam na filma tous les concerts ya cartouche ngam na filma on a journée où ezaki ya commémoration ya mort ya Kester na Chentemba ngam na filma ki yango ebisinga randeki ta kobangelo montelo mo ezate voilà et na butu et na moyi eloko ça matin donc na websa ka bande ko bo banga na bino eloko te basimbi nzoto me basimbi molimo te tout ce qui est révélé déjà condamné. Na sina mona ki image, na regretta ki pourquoi na yaki na émission na BBC makambo ezaki ya famille na ngai ya moboti na ngai eza na ba vérité moko sur ça. Donc na mingi ya obati. Au moins d'autres révélations wana très bonne bangi si ote que non c'est que émission na peut-être na ndinga sur le BBC makambo na yo makambo ya famille na yo. Elo mo bébité. OK. Elo mo bébité. Nga naza pour t'informer naza mieux calé. Naza mieux calé côté spirituellement na makasi hein côté physiquement aussi na makasi Bible dit les malheurs atteignent souvent les donc ce malheur est na ngobo banga na binoté mais l'Éternel l'en délivre toujours. On est quitte tu es malade, nous sommes obligés de te laisser. Na nyoso to lobi na mukuse na bat bolanda biso pe na makambo nyoso olobi ni bosambela mingi pona ngai merci na ba maman Afrique du Sud maman abenga ngai kombo je pense que dans ce bino na WhatsApp ba kombo na ebité ba papa so abenga ngai vie na bandal vie Jules ce vie Jules na bosanité ba tunyo so ba benga vraiment
Zamba Zanabino, Bamsuta Msubana. Mwalimu na États-Unis, Tindela Mbote, parce que Mwalimu a bien que non vraiment aux très nécessaire, aux très important. Puis ça Mwalimu na États-Unis Mbote. Mwalimu na États-Unis a fait sur Mbote. Moni eza montete, bomoni na na hôpital, baminga na bozomo na bango, to jamais je vous dis je peux faire quelque chose pour na koluka succès mo boté. Succès nzambe ne taper sango. Na taki na pour la pesa nga succès te épreuve année, bato oyo, ba moninga babinanga to yebi yote to monote mais or que ngam na bane ko gérer artiste munene pour le pe na taki ba gag na ye ba bloquer be mais ba c'était lui parce que mutuno sta bi magasin na esika mo auteli mutako ya ka boete mutazaka na origine wa abimelaka donc nazalaki nanga déjà mais ekomi tanzambe moto nzambe bakanga ngote eza déjà tant randeki ta to mi temps oyo batu malamu bakoma ebele batu mabe bakoma muke parce que batu mabe to tikeli mukili yilo bananga suka eza boye coronavirus ezali leçon o nzamba pesi mukili soki oza muyibi oza mutu mabe atoza mutu malamu so koti prison eza leçon nzamba pesi yo parce que na kati ya prison okuta organisation moko ezalaka kuna ya propre mutu to azobanga muninga leki banga mukolo organisation mo za makasi nazo kopesa mbote na papa lobe René Molinga Kimbanteke mukola kotaka prison tant na kenote na tonga bisenga rambekita soki ordre oza na kati ya prison awa ezaki libanda mbele Kongo ebonga lelo tande Kongo ebongi makele lezate babare zate mutu no soko misembo batu bazo swana te olingo swana la papa na moto bis batu bazo ma bafina na sute na rosenga na l'état congolaise oyo ezali leçon o nzamba pesi mokili mobimba. C'est-à-dire, après les camps, ceux qui ont changé de vie sur vivre, nous avons panzani comme Kilango. Oh, il y a pas de maçon utilité. Ah, bon maçon utilité. N'avez boy. Ndenge o nzamba laksi biso ke toza batu pamba. Voilà. Aux États-Unis. Oh pape. Voilà. Papa comme fuka mela batu. Akomo baiser ba noir. Oh soki nini nzamba laksi biso toza pamba liboso na ye. Voilà. Oyo salami oyo ezali leçon corner koleka na ngoza leçon mais tango koleka tozo en tout cas so na moni so batuna barba zobina so na moni so batu ba sa ba vanti so na moni so batuna ba loyenge en tout cas l'état gouvernement de la ville l'état bozaki na incapacité ko bongisa Congo nzamba te corona po ebongisa Congo monde Congo esambo fati béton etika la bongo babiloko ebele totika oka ndengwana tozongisa ata église tozongisa makambo essentiel onion etikali etika la bongo na si to ko umela. Merci beaucoup on est qui tantouanga na tikio merci beaucoup nouvelle tendance mobimba Alain Dele Batunion Jordan Panzou Gédéon Louaou couleur basel tous nani ndeko na biso Judith Ndombasi Falon Bitodi tous nous sommes derrière toi tokotika yote toza ensemble na tokotika yote vraiment. Merci Nzamba Pambola bino soki o lobi au salama bongo vraiment ça va bien de voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le malade mais il ne resterait pas toujours malade. Akobika, Randekita Lozolo, c'est notre frère Otoyebi. Et avant de terminer cette émission, Bandeko, Nako Sepela vraiment, Koula Basele, merci. Et Denga, Nako Sepela, Tome Kempe, Ko Lelana Bato Bazo Lela. Et ça, na Bandeko, na biche Belé na poto, Bakufi, Mamakambo Oyo, il y a coronavirus. Alors, na ba famille, na bango biologique, vraiment tout ça de cœur, Nabino. Tokoti Kabino vraiment te. Voilà. Wana bon bozomoni bomoni ndeko na biso JD Zangamero. Voilà. JD Zangamero auti kotika biso Mos Mosengo auti kotika biso ndeko na biso Mos Mosengo bayebi auti kotika biso Adrien Mukiadi yona tiki biso Adrien Mukiadi vient de nous laisser Patrick Mwabila tiki biso et puis Papi Kanza paix à son âme tiki biso Loris la Congolaise notre